Bon, on a eu c'est le hôtel. C'est le aliboma. À la place au bétaté, à la place au ton disate, à l'euro salaté. Donc pour c'est le on a eu l'euro lobate. Yé, à zonga poto bien zonga wing. Pour c'est le on a eu l'euro lobate. Et l'on a une salle à bino zo. Papa, les vénères forto. Tolinga te ma ou rumba te. Donc elo aliboso na eza très important, eza rumba, eza te no bato ba générique non. Fallait azan zambe rumba to ebi ango. C'est Léo et azala animateur na maison mais to ebi biso to génération wengi. To ebi ango nyonso mais na masola musique to compara Fali na c'est Léo te. Concert to kendara poto yo ka musique oyo artiste azo pesa. Plein oui. Parce que na bango plein na côté ya ndambu to mona public ezali likolo kiti ba tondisi na bango na se. Le bongo likolo de gauche à droite. Liboso boye oui. Parce que na bango plein ya liboso ya sima to mona gite. To yebi da ba secret. Mais to ko mona biso nyonso ti. To moni ndule. To yebi se bon ba no beto ba playback ba ndimete ba ko mona nga live. Ba beta ki playback. Mais biso to yembaka. C'est pena micro ka musicien yemba. Ferregola atikala ko sala playback te. Ce que ça concert a beta la pe a yembaka. Ça na ke so loba. Fallait a beta ka trop playback. Ya ngonde façon. Alors bi pe na façon na kiye. Bon, il y a personne à la Fali. Attends, il fallait bêti Stade des Martyrs, à bêti concerté. Biso batobi musique, tout le monde qui a bêti playback. On a monté un concert avec le bêta, on a un concert qui non invalidé, beaucoup mais ça est baki en côté. Donc a créé des polémiques. Donc à ta concert en Mozali, à Robert Nzembonini. À Roembe la Bisonini, Wenza Monzemba. Donc par rapport à J'ai bâti Kaloyenge, bâti que c'est nous les allés bêta, ma Kolomboka, au Bassimi Ndoule. Batika bangona ndule toyoka ndule bonne musique toyoka batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait ilata mabe maison divers Abosali binote, a tcheli binote promotion angolais à Pamba. Maison Given, Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste Fally Ipupa. L'artiste Fally Ipupa, vous avez pour la production le 29 octobre au Stade de Martyrs. Et tout le monde a eu un drame au pays, les gars qui a pris stade. Et Mambouzou m'a payé belé. Et alors l'artiste Pavanaïté a salaki bongo message pour la fan et puis pour la famille nyonso. Oh y a bandi on a biso bakufaki et tout mec un peu. Ça analyse wananga moté et alors na bande ko na biso balanda biso pe libanda bande ko pe bazaki dans concert avec Ridi Monteke bongo to kenda qui sur les terrains et puis to sali micro baladeur bande ko na pape si ba vie na bango sur l'artiste ba meke au pe ça va aider na bango à l'artiste et alors je dis à Pichou Monsia Congoli solo. Salut. Quelques jours après mon concert, j'ai décidé de faire cette vidéo pour... Vous savez, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais là, j'ai quand même décidé de faire cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont acheté leur ticket, ceux qui ont fait les déplacements, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont donné la force de faire ce concert. Je vous dis merci, un grand merci du fond de mon cœur. Mais également, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont acheté leur ticket mais qui n'ont pas pu accéder à l'intérieur de la salle pour voir les spectacles. Vraiment désolé mes frères et sœurs, vraiment désolé. Vous savez que c'était indépendamment de ma volonté. Et pour finir,
J'aimerais dire à toutes les personnes qui se sont fait agresser à l'extérieur de la salle, surtout à nos mamans, nos sœurs, je compatis avec vous. Je compatis avec vous. Je suis tellement triste, car rien ne justifie de tels actes. Vraiment, je tenais à faire cette petite vidéo. Je tenais à faire cette petite vidéo juste pour vous remercier. C'est un message de remerciement, de reconnaissance. Voilà. C'est Fally Ipupa, l'artiste. J'ai bien dit l'artiste. Votre frère, votre artiste, votre compatriote, votre petit frère, votre grand frère, votre tonton, votre papa. Voilà. On est ensemble. We are one. Merci beaucoup. Bon, on a sepel nango, a sepel makasi, aza artiste mboka. Bandeko na biso pe batika biso, na yebike akozwa bango ba charge, na ndimbi yango na sepel makasi nda ba ozwa bango ba charge. O ezaka teke to luka ke bomoko. A quatre biso ba artiste, tous a bomoko, ba artiste mboka. So bozana ko yinana, ko kabwana boye et au sala bien te. Et ça la bien. Fally aza leader, normalement aza leader ya 5e génération, donc c'est un leader à 5e génération. Toi vraiment fier pour na Fally. Yende assimile Congo, assimile Afrique mobimba. Pour tout l'année Afrique mobimba, Congo mobimba, Kinshasa, donc c'est Fally. Donc c'est normal, là ça va plein en donc c'est normal. À remercier pe ba fan na e pour te soutenir qui est makasi. Toi fier na e vraiment makasi. Ah. Donc pour le moment c'est Fally. Bah missus batikali ba faire banani toebi baba misien mais pour le moment c'est Fally. Toti ke la eta na ene bangia mape ba pela ba père na e ba quadrago radon banini. Bah on y surtout bazar mais pour le moment tobi bien que non ya Fally. Fally na simi ma solo à musique. Donc ma solo à world c'est Fally. Oh ya simbian. Wana aza leader na biso aza leader à 5e génération. Aza pe muto a raisonnaka. Tant amoni déjà que ba fan na nyonso déjà ba déjà marti pe ba tondisi play ko bebetami a remercier biso pe to sepe na ngoma makasi pe bambote belé makasi pe mesikazali. Voilà pe chef. Bon en tout cas pour na bateau bayaki aza ne sepe na elo comment on a pas reconnaissant. A remercier na nous ba fanatique na par rapport à sacrifice ba salaki pour na kokota o ba koti ba moni live o ba moni pété na o ba somba ki donc c'est-à-dire les éléments moins importants. Donc on a vraiment na sepe na reconnaissance. Fally asali musala na ya wana za makambo na ye. Bon place wana na réponse na ngote kwa makambo na ye biso tozela makambo na biso ya tant que bagolwa ke bino to pesa pe makambo bato bakendaki na bango tomonaki bato bakendaki mais pour nanga ezali na conseil mo gratuit ezali gratuit na ndenge nini osombi onja bapesi yo billet osombi mai bapesi yo billet. Alors concert tokendaka po totala spectacle de 1 concert tokendaka po toyoka musique oyo artiste azopesa plein oui basali na bango plein na côté ya ndambo tomoni ya public ezalaki likolo ekiti baye batondisi na bango na se de bongo likolo de gauche à droite liboso boye oui basali na bango plein ya liboso ya nsima tomonaki te toyebi deya basekret. Bon message ya merci eza pour que DJ asali musala bien DJ mixaki kitoko yango wana asengaki bandeko na ye merci biso toya bagoloa tolingaka nde ndule. Ouais message ya boye Fally à mon mboka abeti concert où il ça les juifs plus de 10 ans. Holanda star mort abeta lokola star profane les juifs matin belé tout c'est bien la bêtise mais il a l'équipe bien mal organisation pour tout le monde bat bakoufi tout le monde doit passer on la mais il on a aussi les gars qui balasima si quoi ça le bongo Holanda allons la message à haine Holanda message à haine ya mabe ou mimi babilo de ya bongo donc côté la petite couche chapeau pour consommer les gars bien bat baké belé bien mais le gars mabe pas bat bakoufi donc à part ça azar artiste congolais.
Ouais, d'abord mes condoléances à ma famille tout bakoufeli. Ma façon est bien, à féliciter, à remercier ma femme, c'est bien. Mais la ligne déjà à souligner des points, à consoler d'abord ma femme au bakoufaki wana. Pour nous féliciter, au bakoufaki billet bakotagité, et ça n'est normal. Mais c'est bien fallu vraiment, il faut équiper ma famille au bakoufeli. Il y a vraiment qu'il faut ça là d'abord. Mais aux autres qui billet à Kotagité, veut dire Alexis d'abord volonté vraiment qui est à l'ingaka fali. Mais pour la dégâts il faut d'abord consoler la famille. Là on appelle le y a toujours na fali poupa aigle na oro sala pour la mort na biso. Ils ont belleté le colaye ba jeune capable. Donc naba oyo ba kotaki naba oyo ba kotagité biso toujours toi derrière. Donc il fallait les bosso na simane muto azate liboso gaé. Bon, pour nous remercier les King Makasi, je remercier tous ces pays Makasi na joie au APC biso. Tous ces pays na Makasi. Ndingi to yaki wana to yaki pona ndule. Ba ya mususu o ba côté a été problème ezala que stade etondaki. Tabe étouffement ezala que stade ala plein. Yango ba ya mususu wana ba côté akité. Mais auto ces pays là na vie ba critique ndingi to yoka. Biso to ala kuna posa fala ko ya vandina atana kiti to tala ye bato ba beta ta bambunda na ba bidon to tala ka spare fali to tala ka ndenga za si atelemi akei donc to kinana onka ate pour na musique kaka te to kinana to mona ye nan ndenga za la ka swana mais pour na nduli na ko chandula fali na chombo na yo ka mena tala ka fali donc bien wana ka to yokaki yango ndi to sepela na ngo makasi bon na ko lo ba mingi te Fali Aza Nzambe Aza star na biso congolais. Siasengi merci à Yebi parce que tout le monde Rerwana ezanga raté. Si tout mingi na monde ba star. Rerwana ezanga raté, public toujours ba kenda comme tout peko ki na concert pe beti jusqu'à na suka à la fin un concert problème au côté mais il y a tant mutu za rapé et même ba Mike on a toujours rappelé abeti concert ba public ba koufi. Toujours un fan. Pendant 4 vie, nous avons combat, on réussir, on réussir. Mais na merci ya pesi biso tondimi yango. Azalaka social na ba fan na eba o ba kufeli, ayeba ndeni na ko soutenir ba famille on a visité bango na ndeni na ko kunda ebembe parce que za ba population congolaise, ya ye moko congolaise za ya ye moko bana mboka ne ba kufi pona concert na ye. On a bien na ye na à part sentiment na biso ba fan na ye. Mais mingi ba bien et ça ya ye. Atika biso te soutenir bango jusqu'à la fin si ba kunda bango ayeba na ba famille wana nini ya kosala ya malamu pona bango po biso pe population ba fana epe to sani to satisfaire to sepela pe bon ngape na PCP merci na ndenga reconnaître que nous ezaki boye marqué concert par rapport ndenge abongisa ki abeta jusqu'à la fin et comment qui vraiment bongo te. Mais merci à nous, na sali, merci à nous, on ne peut reconnaître, à la jusqu'à la fin, à Kunda Bandeko, oh, bah, qui concert, marqué coup, à Bossana Bangote, à Zara, du nombre na Bango, très nécessaire, né en Wana. Congoli solo! Mais, Bobiki, et l'on a une salle à Bino Bouzo. Les 29 octobre. Papa, les 29 octobre. Tolinga to Maoutou Rumba te. Kobanda na seben na ba yuda balinga ba ya na ba pende Félix Tigre na ba pende ba alaki déjà Félix Tigre maramutu voilà Yangiama te yoko sengela au nom de Chia ba Manuela au nom de bana Manuela Yangiama zwa sele yo azonga na ndako sele yo zonga papa no Yangiama parce que to lembi yo ozoko ka carrière yo moko te sele yo ozoko maka matama ya jalousie ozoko obèse tala okomi na munene na kindoki sele yo ozoya munene na kombo no de Fali yaya oli hamburger Fali o mélange bo Fali yaya okomi complexé okomi sankara na musique ya Congo okomona mutu mo azalaka bon musicien grand musicien makoma obanga ni mutu moko boy karaboy d'aligner pas il fallait que longola bango force wana ba mona maki musicien mo azana orchestre te baloba gasila azana balba ana banzembo ezana succès te ana bakrité mais
abangisi bato oyo babeta on appelle na disque d'or appelle na disque d'or te c'est à dire que na bangisi bato oyo babeta na stade des martyrs pour montrer aux gens que l'homme est petit, Dieu est grand. Bon, pour un artiste, c'est le Azaper. Wana fallait masanae, babandi na lelote, basala ba featuring to mona. Soki li kamumo reza entre bango mi balé, bazana ba makamuna bango, baluke place ba solo la, bakendaka ba poto, bakendaka osala ba makamba, baluke place ba solo la, basala mingi na NT. Biso to wana posa na babino ba artiste boyemba ba nzembu. Boye manzembu wa lisanga to sangana, to soutenir Congo. Talaba biso tozo sala te tozo sala loko te tango bino bozana balisanga bo sala loko oyo poto tombola mboka e sala bien ke ko yinana oyo asali bo ache beto ache boy te to sala biso na tout so biso mo toza ko milingana ba président bango pe banani ba yeba ke te Congo na biso eza bien. Non, c'est impossible parce que musique ezate ka ke non générique na générique non. Rumba pe compter na musique. Donc, elo à Libosona, c'est très important. Ils ont rumba, ils ont été non, bah générique, non. Fallait à Zanzambe à rumba, tu es bien, non. C'est Léo et Azala animateur na maison, mais tu es biso toi génération Wenge. Tu es bien, on y mais on a ma sola musique, tu compares à Fali na c'est Léo te. Fallait à Zalikolo. Donc c'est Léo, tu es bien Azala animateur, tu es bien c'est Léo maman musique, qui était Azala animateur na maison, mais donc ici là, alors à moi quoi ngana et moi bani na et adamé. Et à terre noir c'est comparé na fallait qui misa fallait jamais ici m'était impossible. Voilà et puis zika poza koseka parce que ceux na tia ba selo na ba niveau ba kilelo boye pona ngata zombie aleki bo mona peta na zombie na tondisa binisa stade. Le yemo place à Imika linga beta wana tabino mo fala zo beta na marti sele azo beta na moi place na Imika wana. Nana ngaya ntalinga ya msusu ndeko na mwasi na ndeko na ya mobali ya msuna baparane na bamasa ne msusu batu wenga bazala te msu ata batu oyo alinga ka louer wana futa banga ta biye ba concert ne me balinga ba ke na bango nini concert afali atika ba fanti wana ozata na ete ozata aigle ani loka ko sala te alonga ba pension na zana ngo wana soka zolota na ndoto ka tondisa stade wana eza makanisi to boita za musicien mais tana epene za lisute na kata mambitali bamba ba stade wana bon pour la net c'est Léo vraiment na ndenge ya mabete ya ko se comparer na qualité par rapport ya Ndoule on a moni na concert ko beta on les concert mo ezaki non invalidité beaucoup mais ça ebaki en côté donc a créé des polémiques donc ata concert en ezali a robeta nzembo nini a koyembela biso nini wenza monzemba donc par rapport à j'ai batika loyenge batika sika Ndoule za le beta ma kolomboka o basimi Ndoule batika bango na Ndoule toyoka Ndoule bonne musique o toyoka c'est le hasard grand artiste a sous bon animateur donc nga travailler bon ba petit concert ba yembini ba invité donc ba nga bazwa mama na concert fiki ne ko ça donc ba nga ba vanda te ti alo ba beta on ti 3h donc ki ne ti 5h ba nga ba vanda te wana eza na ngombo mesano toyebi yango to beta toyebi yende nkunga koyemba ko anime toyoki kune loko te DJ tsa musique wana musique tolingaka live oyemba anga buka nde imika wana engekweya baboyaki yango na tina bakende na basali na bango plein babengani baye kosolola makambo na bango ya famille oui toboyi te plein tomonaki mais ya ndambu esalami nango ok coup de chapeau pour na mwana mboka ndeko na ngai message eza boye sur le notre star donc a mwana na biso Wenge Holanda donc bafani nyonso o balinga bonne musique Holanda bana droit kabola katie fali faire c'est Léo non bana tawana te Holanda wega yemo alobi na concert ne ya je me trompe pas à les 30 hours après le venir alobini alobi fali faire bango tout wana ba star congolais ba zo tout mon la musique congolais botik bino ba fan nde bo sa ba desgo da o ileki o voilà bo kwa musique beaucoup mtolo kwa bitumba ya bitumba ta Holanda musique ya bitumba te donc on a posé ça musique congolais telema bolongola eni wana musique ya eni ya soute comment musique ya ba featuring ba nini c'est ça premier wana ta bolonga ba eni wana donc goga pe ya ni 25 donc botika eni wana bota ba eni monde sa bitumba que position ya stade ba beta soute ba ngola eni. Ouais, c'est le waza mobile, comprendre. Ntine lobeki wana biso tout ça
bameloman tokomprenaki deja eloko basalaki mpo bayebaki ke imika soki salo alingi abeta wana soki abetaka mpe jour yango alingi asala mpe plein siko baboyaki nde enfrottement nde baboyaki soki vraiment ke nani broukmestre soki kadima wana apesaka autorisation vraiment ke sele wabeta bongo botala vraiment ke non c'est pour alingi asala na soutien ya bafan club tout ya bawenge aza moto awenge alinga vraiment sala pe plein mais tellement tinde ba devia ki likamona basala ki pe bien po tolinga tous ba deka elinga ki vraiment sala vraiment affrontement makasi sele walinga sala vraiment pe biloko toyebela e vraiment ke po abini saka comprendre bon elo na lukana yeba na comprendre te sele aza toujours na wenge ou bien sala groupe na po ngana yebi sele yote sele ali boma a place obeta te a place otondisa te a loko sala te donc pour na selo na loko lobate ye azonga poto bi azonga wenge pour na selo na loko lobate na poso lobaka mamba fali pour na faire na pour na selo na lobate pour ne loko na situ au moni biso neti ba warrior tutanga komba bato wana te ceux qui otangi komba mutu to fulier donc to ki parape mambo wana te mais to yoka ka bango ka biso to yebi ete ba niveau mon côté comme on na no lobby ceux qui na ba niveau mon côté donc to mesurer lion emboîté donc et carrément moulai totanga komoni de donc to beta maso mususu net ngai ponanga idée na eza mabe biso congolais foot za la bomoko to za la bomoko so même muninga tchaki déjà programme de abanda kala banda soki mwa mobimba so ane yo yemba moko presque ka jour moninga ngabeta yo pe oningi pe kaka okendo beta ka jour ngwana pona ko casser toujours ba faire ya moninga en wana eza bien te ye net na minute yo ako chape aye programme ke na ko beta na stade martyr na netel ou bien na moitel kaka biso peut-être biso pe ba congolais o pe tozaka ye po tozaka net ba mbisi landaka mai akei boye azongi boye kaka biso sa che programme ke ane boye akobeta na neo ke moninga tete akobeta concert na ni problème kata oyebi ke moninga jour oyebi ke moninga zo ke beta yo pe olingo ke ndeka jour wana o ke ndo beta po o bouleverser makamba moninga eza bien te tolingana biso ba congolais tolingana fali aza étranger te fali aza mwana mboka fali aza ya biso malgré na kati ya concert bitumbeza la kaka c'est le aza artiste to bien animateur par rapport à koyemba oni te peme na fali da débattre a kokate anga kokate anga ko tsaka loyenge po bana mboka ba kufa pire ba kuluna ba bunda suta koleka OK tolingi bongo te tolingi mboka e progresser to za na NDT biso ba congolais surtout mingi biso congolais to za la na NDT so moninga zo a préparer le moment monde que ça bien appuyer ça te na ke tuna cha qualité ça bongo te Congoli solo eloko nga pe kana nina lo baboué pour na faire rigoler papa Hervé eloko na osenga kaka qu'il aime eza mabe asama sana eloko pe na ucholo ba pour na sele yo na ve na nga fali bazaka bango surtout baza liboki soki pe faire pas beta ki awa to nga to beta pe ka maboko na bango nyonso baza ba congolais makilo eza pa na nga makilo eza pa na ye to zalaka ini na sepela makasi soka za na bidja abeta pe et ça la bien et ça la pe le kuma mboka fali pe nenga beta awa sala pe le kuma mboka batali banda pe ba mona kango na ba pays étranger pe ba mona kango oyo sengaka to za posa ba union biso nyonso to sangana non aleki batute aleki mutumo te parce que babi bien to mona ba evre ne loba na place abat o to mona sur le moment où eza fali faire aibi oyemba to boye te aibi oyemba mais pour le moment eza fali ya na si ya bongo ya net équipe net FC Barcelone Mikolo eza Real FC Barcelone eza grand équipe to boye yango te mais pour le moment eza na se do ya ne mona faire aibi oyemba to aibi eza Jésus de Nias mais pour le moment c'est fali to boye te aibi oyemba mais pour le moment c'est comparé na fali te fallait attiquer déjà car makasi à se comparer na fali ta ebo yemba to boyete musique pour un message à faire na oyo lobiana moni musique ezaki un musicien soko yé liboso ya podium pena boyo soko yemba ta moi partie ya nzembu muke pour comprendre que batu bayoka ka banzemu na yo il faut public ndemba biso tozaki na marti wana zo senti pena kete so introduction ka nzembe bandika ne bandelika be ba tie ko sila biso na biso batu tozoyemba ngo po mona ke na banga fa parce que ça beta ki ba nzembu mususu ezalaki wana mais mususu stade ngazala su tomber à grave makasi mais jamba sungele ki bien pona mamufera aloba
biso da tosali yango da tongo topesi bango na devoir basala yango nanu bakoma lowa biso. Mpo na ngai nako remercier Nika Boloni na MP4 la voix de Shikamishi Gola Kalzer Souzer coup de chapeau na leader na ngai na onga na ko loba o est important ndule il faut rebosser. Noko exemple moi na repesa na peste na le bara eloko na ba lycée congolais tous exemple ya soirée lipanda 42 titres d'interprétation c'est-à-dire la bossement ndule. Donc nous le temps de faire un concert, il faut pétendre les titres ezali ba se retrouver. Donc faire eloko lobby a na raison en tout cas vraiment ba yekola. Donc ba yekola royemba ba yekola pena rebosser pour na leader en tout cas on peut se faire ba chapeau belé. Donc nous allons arriver na le 10 aya po na za pena maboko afunga matozela. Mais toyebi komona biso nyonso ti tomoni ndule toyebi se bon bano beto ba playback bandi mettre ba komona nga live ba betaki playback mais biso toyembaka c'est pena micro ka musicien oyemba artiste nda oyemba biso toyembaka to sala ba vanti toyembaka pe ki pena ke oui artiste oyemba alanda acoustique te o ka pena ke artiste ni mutando oyemba ebi bino ba journaliste ndé bomé ba pagaille. Faire go là à chanteur. Olanda. Faire go là à la base royemba. À la base obina mingi ya yemba mingi. Olanda. A lobby oye a makasi nango. Olanda. Fali pa ba ngana makasi na ba spectacle. Olanda. Na makasi na ba bilo mobo. Donc muta na makasi na e. Olanda. Eh ja bon ni tuwera. Concert awe na makasi na ba spectacle. Olanda. Donc muta na makasi na e. Ce qui jiba ko yemba rato. Ça spectacle mingi ma yemba rato. Donc mutu ana elo a makasi nango. Donc les années bino ba journaliste andi bo sala ba pagayo. O fe ana ba fani nae. Fali ana ba fani nae. Bango wana donc ba cha bien merci ko mo pagayo wana ndi et ça déjà. Te pona magambo eleki na sta na welika ka biso totala ka musique tokotaka ba concert. Soki ba lobi bena ke okomi osali affiche no kozo beta concert, il faut beta concert. Faire ça na reso loba. Oya beta ki ezaki concerté, asali playback, alobaki na ba façon abongo. Fali Ipupa na ba concert na tout ce kotali, Côte d'Ivoire, par-ci par-là na Congo. Kutu e uti oza kolega na Stade des Martyrs. Bozaki na kati botali za ba DJ nde ba travailler trop. Abeti des chansons comme ça na habité ceux qui associés na nini. Autre etikali ba bloquer ba nini, abeti yango playback. Et ça que DJ azo matisa, yes mi micro. Faire gola atikala ko sala playback te. Ceux qui ça concert abeta ka pe ayemba, kaza na keso loba. Fallait abeta ka trop playback yango de façon. Alobi pe na façon na kiye. Po ye pe azota la fali. Atali fali abeti Stade des Martyrs. Abeti concerté. Biso batoli musique to moni ki abeti playback. Playback eza veut dire vraiment que DJ azo bongisela yo kaka bongo, comprendre. Mais faire go la tielo salelo wa bongo te. Azana rezo loba prochainement soki ki fallait linga beta concert. Atika ba je akoya na ba DJ ba betela e playback. Faut aemba population et yo ka vraiment que artiste azo yemba. Yango na siko message wana pona ngandege na ebeli. Fallait sala ki bare rebelle. Pour ceux qui pe ba fanatique na ba kotaki kuna ebele bazaki desi. Pour bango babulaki vraiment que non, ne fallait aller vraiment que concert Stade des Martyrs, ceux qui soit disant événement, alinga yemba, mais à yembité, à beti concerté, à beti playback. Prochainement, on va faire courage et belé. D'abord, on va féliciter mon ami pour assez concentré. Asa mobile, à beti playback dans Stade des Martyrs, batubaya ke belé. Prochainement, il faut améliorer pendant. Asa la marambo bien, à bongisa, à tika j'ai playback, ceux qui ont concert. A beta concert. So ça playback expliquer ba tu venir te écouter la playback. On gagne la money ngona. Bon pour na faire l'on roloba. Ayemba. O ayemba te tali bisote. Bisoto beta playback, to beta playback te bisoto abata fali. Donc to linga eka bongo. Vous comprenez? L'on roloba lo mo merci mon lobby fallait na musique repasser. Vous comprenez? Et la musique a calaté bon on va tirer na ngote. O ezapela musique repassée. Donc ce qui fait ayemba na bana na ye biso to ba royaume to ba ta fali. On va to tondisa stade. Donc faire so ka poso ayemba e ba ta stade atondisa. Et lo ngalo lo baka ya ngwana. C'est que fali likolo faire na c'est un peu ça. Abeta martyr. Abeta martyr. Mwana nani wakanga basuki autobela boye. Azo ay problème am to e bakanga ke basinga abeta martyr. Abeta martyr. Batu misumi tu ça la bien té trop de noirs banini do maso na ba to beta raté.
bajo tolobela fali omoni musique ya likambo atan ndule ya likambo atan osiko ezatan ya fali batikele nde temps tobetele maboko totindika ye comme ye ake liboso akozala pe na chance abenda bango mais bafaire wana petit don vieux il faut azwa bango babeta nde martyr soda ntango akendaka bitumba akendaka sirke na kena sala nini na gagner akendaka sirke na gagner mpo aperdre te akufa te akendaka mpo agagner destination nene mpo na quelque moment mpo na sala nini na gagner kende beta concert kolobaloba mingi te mpo mutu nyonso ntango akendaka na kati ya podium ntango bamataka wana bakenda même wapi par-ci par-là même na France c'est que tant olongwe on mati na fa lokei on mati mutuka ok ko sala loko comme joueur c'est OK pour réussir et ça c'est OK pour ça va avancer donc bien que pour bayemba donc ko kendake ko yemba nde kuna awa siko ayemba kate obende akenda obeta na poto ayemba kate sala ba avancer nde kuna na Côte d'Ivoire nde okende nde ko yemba papa baza ba fan na biso ba artiste na biso toza ba fan bazala bomoko elonga nazo linga vie sociale ezati na bango pona ko éduquer masse ya mboka oyo congolais eloko mingi mingi na zolo balanzo regretter trop un des amakasi na ba musique en na politique en partout na match en siko biso ba congolais to suka wapi bolingo ezate entre biso na biso pona nini. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Reddy Beauté que l'homme géant et alors à Pichou Monsia pour l'image. De lundi, on a biso, Pessi, ma vie na bango et voilà. Je tiens à vous dire merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Sengo officiel télévision. C'était Béni Locasso à la présentation. On se voit à la prochaine. Bientôt. Invitation au la ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine, à Bossa Libinoté, à Tchelibinope promotion, Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.